Pas solo la vérité. Ceux qui n'ont pas c'est que nous avons bosana makamba gouvernement. Ce que le gouvernement et l'on a sali pour nanga. Na webisa yo tisiko yo gouvernement a pesa biso kaka ba honora biso yango ba pesa biso. Bon, à part ça que gouvernement pena et ya pena kanisa pena que oui artiste yo ya mboka asala ki moi quelque chose to kanisa ye en tout cas basala na bango ngode. Béton. Faire béton, on a vu que y idéologie à Zanango. Tant que le bateau va se pemben, le bateau va se boire ça. Mais y idéologie à Zanango, on a vu que biso, tout ça bateau yo, il faut pas récompenser biso maintenant na minute on n'est tout ça. Yo bundaka oyemba na lingala na monoko na yo. Mais tant que yo comme na boule, parce que batanenga basé belé, na boule oyemba lokwa banglais. Bango banglango bazana ba usalaka musique yango yo siko lingo yemba lokola bango mais en tout cas na éviter babulu ba bandulise msu bazana ngo na éviter na pesque exemple hein? La musique tant aux autres travailler na ba fille ataka ba fille te na batu no bien ba chanteur ba fille yeba ngo ka ke bozala jamais éternellement oko beta musique il faut ka batu na yo baya voilà c'est comme musique nino wana. Est-ce que la musique est comme bétango pour na batu na yo kaka? To musique to bétango universel na batu nyo surtout. Azana raison makasi. Azana raison. A télémina même pauvre babi en Angola ko beta concert na kombo na ngate. A télémina même batapoto. Mais oui. Azana raison. Oui pourquoi Azana raison parce que ceux qui par exemple bazo bétango te. Ba autant ba beta bazo bétango tam susu. Bazo beta ba porte au félé. Ceux qui pensa et ça que Goua, il faut Goua pour ça la banzem et ça la succès. Alors cela veut dire batu nyo surtout banga ba ça banzem pour faire ça ba succès. Donc ça par exemple yanga moko ngai ba fille banana no travailler na ba fille na yo kité o na bota na fille kingandi o boye ezalati. Dans le temps, il y a un peu de jour que au bout de ça dans 16 mois boye. Disolo boyoka nabia ngai tout d'abord na respectera nan tout d'abord moi sinanga. Au moni système ekikala ozo beta chaque week-end. Mais lelo système moi les a soutenu. Le bas ceux qui vont voyager. Net biso de voyager week-end yo surtout ozo obligé photo beta. A Friza na yoka tout bateau tout ba bimisi na yoka bango. Mais lelo ata sonnerie kaka ya musicien na yo et sonner kaka bien musique mutu mususu pour sepela na musique wana suspension. Pas solo la vérité. Pas solo la vérité. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Hugues la Coiffe-Icoté. Hugues la Coiffe-Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoiffecoté.com. Hugues la Coiffe-Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Na hivi sasa bino na kati ya Paris
L'Aubervilliers awa mubimba. Mbisi esala makakaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petit histoire ya mbisi na kati ya putu awa. C'est la Galaxy Mambo. Papa mama, olingi olia mbisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Oza Mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson, tala nde ba bimisi yango. Tande ba nyengeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigné. Biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Pas solo la vérité. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Sur la vérité, émission Oyoto et la Rabino Vérité en face comme d'habitude. Merci na confiance Oyo Bopesa Miso Congolais. Merci n'ingé vous partager Rabiso, surtout dans la page il y a polémique, la page Nyon sur partager la émission, la page Nyon sur Rabiso Fox. Nous avons reconnaissance Nabino vraiment merci. Na bande ko tout azara ba tchara Miso na bango na chaîne YouTube Oyo Sur la vérité et puis un grand merci na bato ba s'abonner, to na 40 000 abonnés. Les ablaqués, na promettre bino abonnés, surtout aux en France. Ceux qui ont fait grâce, tu as mis 100 000 abonnés, tu as fait moi fait abonné, fait abonné l'équipe biso mbato kutana. Et on a plaisir parce que au tindigo bodo tindiga biso bona pour se penato international. Au singi pe la bande ko no ba s'abonner, s'il vous plaît, bo s'abonner na chaîne YouTube Oyo Sur la vérité. Moi quoi ba chaîne YouTube Oyo bino et la rabino ba vérité na temps réel sur la vérité. L'autre, on a icône de musique congolaise, on a un réel plaisir pour la deuxième fois, on a Yambaye, à hésiter à rater Kochanga Poa, à hésiter à rater Kopé Sanga Chance. Yambaye na Paris 13e, Bandeko Baza abonné mon longtemps, baby, qui est Yambaye grand-père Bozi Bozi, on a pas tout mis sur la place, mais na Paris 13e. Le lot, on a fauteuil jaune, après un an, nous avons un grand-père na fauteuil jaune. Grand-père, il y a musique Yamboka, il y a musique congolaise, Aza icône, histoire de musique Yamboka, ba cerveau quoi. Le cerveau vivant. Tomé ko décortiquer na cerveau vivant musique en beaucoup na biso. Tomé ko sola mara mebele etali musique na beaucoup na biso. Et puis to sola masolo ya générique ya cigarette tout na biso ba meli biso mai. Générique wana to singa bande ko tout ba ngara musique bo kende bo consommer yango za na chaîne YouTube ya grand-père boyo ka ba meli biso mai. To komé ko pe décortiquer yango et puis grand-père azana ba nouveau chanteuse wa joli biso. Tomé ko ba projet za ni ba sel ba koyemba. Est-ce que ba sel ba ko ba chance? Est-ce qu'on fout la bango? Ninga fula ba chanteuse, ninga fula ba missé belé, est-ce que ba na chance na période ba to na année ba fulama. To me go selon rester connecté, rester branché, émission on a dédié ngo et pas ya chancel même de midi nzambe ya ballon en air ya ballon ya mboka na biso fierté ya mboka. To dédié émission pendant on de ko na chancel même. Bonjour, bonsoir grand-père Bozi Boziana. Bonsoir. Bonne santé. Santé est bien quand nous sommes santé est kitoko pour l'instant. Voilà. Nous avons toujours reconnaissant la force ya kopé sa biso wendo yeboy to yambi génie to yambi baoba ya musique amboka za blakiti to zebele mais à chaque fois to singyo oyara toujours kopé sa biso force vraiment tous reconnaissant au deuxième fois to bito tsingo invitation oya ko répondre vraiment merci beaucoup pour mes amis. Voilà nous en mois de février nous en ba souvenir pour na mois oyo eloko ni komelo ya malamu to ya mabe na mois oyo ya février. Bon ça pas si question pour nous répondre yo mais na ko loba ke na ko gipe ko fabriquer pété
Pona ngai na moi oyo eza moi pasi pona yeba ke so na kutanaka na moi faut pas ou na kutanaka pe na faut pas te na yebite mais na bosembo na kutanaka na faut pas te. Voilà. Ozana batu oyo yebi ba fêter anniversaire na moi toza février. O toko profiter to souhaiter bon anniversaire le jour. Ouais. Nazana chanteuse nangai Kadi Jolie. Kadi Jolie ye akofete anniversaire na ye na mois oyo le 15. Chanteuse nanga mususu nani Nachiko Tando ye mwana na ye nde anniversaire à mwana na ye et aux Hollandais le 14. Le 14. Le 14. Voilà. Joyeux anniversaire na mwana chanteuse. Moi ane comme na ye Cookie. Cookie. Ah. Voilà, joyeux anniversaire. Bilan non est positif ou négatif pour l'année passée 2022. Banda janvier 6 décembre. Tout le monde peut autant ça moi tourner en Angola et Souka. Est-ce que bilan ou l'équipe malade mon ndenge pende fakele? Bon, c'est totali na 2022 tout le bas 2022 tout tamboli quand même tout zalaki na Tokendeki Abidjan. Tokendeki Abidjan. Bon, Abidjan, et ça le rôle à décembre 21 mai. Abidjan, Tokendeki Abidjan, Tokendeki Brazza, Tokendeki na Brazza, et puis Tokendeki pe Luanda, na tango ya confinement. Tokendeki na Luanda. Et puis, dans les touti sous Luanda, réclamaki biso, touti sous Luanda, n'enge tozongi. En tout cas, côté bilan na biso, tozo se plaindre te. Bilan na biso eza nango danger te pour moniko biso artiste congolais to mesa na kana danger. Eza ki danger non, biso to bi ezala ki bien. Normal. Normal, mais danger te. Pour un esprit, jamais au moins on le bac au bilan, monsieur Zaki pendant ma baie, simbagité, non? Car c'est qui danger. Batbakufa qui, batbabukana qui, on est bon. Biso, ezaki na normal. Nane ango ya 2022, Olivier a propre combien de concerts na Congo, na libanda ya Congo, propre ba combien de dates au bêtis, ba concerts à propre chose en ma question na yo, il sera toujours moi mutu pasi, mais il a pas si pour nous ba nombre, mais to beti quand même ba concert moins belé, donc ceux qui n'abina cha bon au moins système erikala ozo beta chaque week-end. Mais le système moi les a soutenu. Le bas ceux qui vont voyager, les tuitions de voyager, week-end yo surtout tous obligés photo bêta. Mais na kin comme bêta, occasionnellement, bah bien c'est une fête ou bien concert mon obligé organisé. Donc ceux qui et l'équipe est belé, ceux qui l'équipe est belé, en tout cas la rocha bah 20. La 20 concert na année moko. Nane moko nane oyo banda ya Congo na kati ya Congo banda ya Congo na kati ya Congo donc kasi na koloba ngabi habitude wana ya kosaka na ndenge ya ba age na biso boye eza na malonga te biso faut totikala toujours la vérité na la vérité parce que ba musicien Congo lo côté comme makasi le couteau toujours batté pendant la génération la bino kiti et le malade bien bino bozo bino kuti le couteau bino nde bobanda le couteau parce que non ba musicien na biso vraiment même na TV ba kosaka ba kofsa bandi marapia kate bandi magachekte bango bazaka danger so ka sali pierre ko lobaté pierre donc ezali plein mais ngai na koloba que na tango na biso omoni na tango na biso na koloba musique ezaki ndenge ezali loté. Obina tango wana biso ezalaki omona anti-choc ezobeta awa anti-choc eza par exemple anti-choc ezobeta na Saint-Denis OK na Épinay
Zaiko azobeta kuna ok na bondi Afriza ezobeta donc ozomona presque bazone nyonso tu baorchestre ezali kobeta baorchestre ezalaki ebele babelabela donc ezalaki ebele mais mutu nyonso tu orchestre groupe nyonso tu ezalaki na public nango mutu mwa azolela eza te mais lelo ekoma pasi lelo ekomi boye moni lelo musique ya lelo eza nene musique ya lelo ekomi ke ata ngai nasali chant nasali makambo na ngai eza nango bien te bato mpe bazomona eza nango bien te mais comme eti na ngai Ladi Mvula véritable Ladi Mvula ayebi ke musique wana vie yango te mais ya koapuye kaka système ekomi yango wana omoni bakombo ekomi ebele bakingandi donc yango na musique ekomi bizarre donc okosala no musique no kitoko mais soki ezali côté ya ba nde mosusu balorient exemple napesi baexemple mponga na boya nanga polémique non natangi bawario te banini te nga natobi balorient ta mosusu soki banani bakosepela na miziki oyo yo osali te ya artiste kingani osala malamu osala mabe bango ezalaka mabe mais na ntango na biso miziki ezalaki bongo te na ntango na biso makambo oyo ekabwani bongo ezalaka te yango nomoni mpe miziki yango ya biso ya ntango na biso eza miziki moko ti lelo je dis bien ti lelo ezalaka toujours na top bien sûr bajeune baye baosala mpe makambo na bango kitoko mais miziki oyo ya biso soko mpe olandi bien bajeune yango mpe baye soko mpe olandi bien bazali mpe kaka kokreze kaka na bamiziki wana oyo ya kala wana kaka bazokreze cela veut dire miziki wana etikeli seko na seko tant que bamakambo wana ekozala nango te parce que napesa exemple ebele okozala na kare na ngai okoyoka jamais miziki ya artiste mosusu oye na pale na ngai oyoka miziki ya artiste mosusu te pourquoi na ntango na biso ya kala ezalaki ke nazoyoka na ngai miziki ya bamista nayoka na ngai naoyoka Zaiko naoyoka belabela naoyoka Afriza naoyoka tout mutu bato tout babimisi naoyoka bango mais lelo ata sonnerie kaka ya musicien na yo esone kaka bien musique mutu mosusu po asepelaki na musique wana suspension baartiste wana bazali mais wana eza perte d'esprit to eza grandeur d'esprit perte d'esprit otulu belo mo eza très important au rappeler biso na bato baotala biso Kinshasa kala ezaka tous les week-ends bozali na bashow soko obeta na vite obeta na Kinkoli soko obeta na Kinkoli to obeta na Njili emsu na nganda bar moko bo obeta kuna to obeta emsu na limité na place moko bo mais automatiquement na même na génération na bino même na baleki na bino lelo ba activité wana ezaka lisuti même na baleki ba ministre ba koma na ko chômer na kina ça pena 3 mois ba beti concerter mais esa le maranango parce que tokomi na bokabwani besone ya musique bato besone ezali ya bokabwani ndenge na uti koloba ozo comprendre besone ezali ya musique ndenge na uti koloba bato ya Ladi bakoyi koya na musique bato ya bakumisaka ya Ladi bato ya Ladi baza bato ya Kingandi bazali bato ya oyo bazali yango parce que okobeta musique il faut kaka bato na yo baya voilà c'est comme musique nini wana est-ce que musique yango tokomo beta yango mpona bato na yo kaka to musique to beta yango universel na bato nyonso tu
mutu akozala wana pena yoki pena elengi ya musique na yo oya na ete parce que azala ne mutu no te azala ne mutu akingandi ndeni musique ya mboka biso eko avancer eloko wana ezosalema trop mais bato bazotyango pena kate bato bazotyango kate yango wana mutu ezobebisa ezobebisa trop séparation ba fanatique c'est ça séparation ba congolais automatiquement tokolo ba ngro tokolo ba séparation ba congolais séparation on a parfois des tiboé héritiers ali na concert na stade mais ba fanatique a fallu ba décider ba ko kendete ba tele so au sala c'est ça biloko ezo salema yango wana eza eloko yo lobi yango wana biloko ezo salema yango wana yo kanti na kati ya bato wana nyonso tu o baboyaki koya balinga héritier te balinga yepe bazali o pe bakokoyaki na bango koya mais lokola ordre et pas mokonzi na bango ekwei ke bakende te baokende te ye mpe héritier soki mpe etombe ke miziki ya mutu mosusu mpe akobeta apesa mpe ordre bokende te donc ekoma ndenge wana alors miziki yango ekotambola koma donc moyen musique etambola te voilà merci nde na biso bino na début tokoprofite na ebele parce que toyambi moko ya bagrand ya musique ya mboka na biso toza na générique bameli biso mai banani bameli biso mai banani yango wana bameli biso mai bameli biso mai eza nango facile omoni ndenge tozalaka boye omoni bokozala na bato bien eza baexemple ebele bokozala na bato botravaille na bango botravaille na ye boliaka na esika moko ozo mpe ntango mosusu mpe aza mpiaka mais ozo aider kitoko azolia kitoko mais après quand les mêmes mutu wana atrahir akei yango na biso tozoloba eza lokwa neti mutu amelinga mai ale nyama ameli mai ale nyama donc après apesi position donc à peu près eza na bajaro bato bazalaka correct te yango na omoni tosali générique wana bameli biso mai bale biso mpe nyama lelo position eyebani bameli biso mai bale biso mpe nyama bale biso mpe na nyama lelo position eyebani bameli biso mai bale biso na nyama lelo position eyebani position eyebani position eyebani esiko ndedi badeki diarrhée ou bien nini non position eyebani alakisi bizaleli na ye to comprendre bizaleli mutu kaka azoki kolia mwa eloko aza mpiaka azokolia osungi lelo position eyebani achange position ameli biso mai ale biso na nyama yango wana te baza ebele ya bajara bato wana baza ebele félicitation mpona générique wana bameli biso mai tosengi na bandeko bokende bomona yango bokonsoma yango namoni clip eza bien clippé mais namoni basere pena ya ngeli namoni pena ya basere pena ya nzoto eza na mai na makila baobenga bongo bamai ya sika bamai ya sika bameli biso bameli biso mai grand-père Boziana, plus de 50 ans de carrière dans la musique, plus de 50 ans de carrière dans la musique congolaise. Musique congolaise, il y a des questions qui sont ouvertes, aux opérateurs répondent, mais surtout comprendre bien la musique congolaise est foutue. Et puis, au PC musique congolaise, les lots bandeko batala rabiso, va retenir que les lots musique nabiso, grand-père Asala Boé, musique nabiso mopé et foutaï Boé. N'a plus de 50 ans de carrière aux anango dans la musique congolaise. Bon, moni question na yo aolobaka que banda ngana bani musique tout d'abord la musique car la musique kaka na musique na tamboli bamboka ebele. Je comprends. Na tamboli bamboka ebele déjà mais ça na pona moto nyonso tuté. Oyo akoki kozwa chance wana ya kotambola ya kosala ba production na bamboka ebele. Pourquoi na bamboka ebele? Parce que lelo na génération lelo ba place mingi oyo ngai na tamboli bakoma te pe tamso pe bakoma kuna te bazala ba côté ba osukela mais nga na tamboli tout à fait ba tourner à danger wana hein. Et puis
déjà ngai nazo se plaindre te. Nazo se plaindre te, neti za batu msusu non. Bon, on se plaindre, ngai nazo se plaindre te. Et puis nakoloba na ye pe na moi idéologie. Na ye pe na moi idéologie nanga oyo idéologie yango ezalaka. Mais ezalaka na forme nini. Ezalaka na forme moko boye. Nakoloba atabulei, tabulei, Franco, bango pe bazoko yemba na ba fille. Mais koyemba na mo bazoko yemba na ba fille ezalaki ndenge moko na boule oyo nga na yaki na ngote. Bango bazoko ko utiliser ba fille ka tam susu ba comme ba lead te, ba leader te. Bazoko utiliser ba fille à part nakoloba à part tabulei na ser nanga biliabel wala eza neti moi genre mususu neti lelo bakoma koloba style tabulei na biliabel. Donc style tabulei na biliabel ezani eza que chanteur leader na chanteuse neti kaka tokoloba neti kaka collègue nanga Kofi Mopao on a salué sur l'émission ndenge baza na Cindy. Mais ngai na idéologie nanga na ye na ba fille na style ya Netka Badjo na style ya choral. Vous comprenez? Na style ya choral ba choriste était mais ba na formation ba leader. Donc ma chanteuse dans quatre orchestres déjà on est un musicien. C'est ça. Vous comprenez? Alors na rolo baké idéologie wana lelo. En tout cas ba groupe ebele ce qu'on l'a dit bien bazana moi chanta na yazali. Tout le monde peut bien filer na bene. Ah, ozomona nyoso to wana ezali kaka idéologie ndenge ezalaka idéologie. Alors mais biso de ba jarte ya bato yo ya kolobela trop moni kolobela da préféré bato ba lobaka na place nanga kenga mona bana oloba so na lobi eza pona question oyo tuni parce que ozala pe na bato muso afande pe na palais tant azoyo ka ko bouder na ici bango déjà bon histoire va changer te o changer histoire te parce que mon expérience ba congolais biso batabangala tozaka ndengwana jamais pena mutu pena ayoki pe non en tout cas ça solo. Donc Kofi Petit na ba loi bonde ba loi yimba na ba ser on ezaleka ba idéologie ya ibeka chez na ba loi wa yimba ki ba cœur. Bon, voilà, système ba combine na ba danseuse na koyeba parce que moni biso to passer na tout. To passer na ba danseuse mais beaucoup plus ba chanteuse. Beaucoup plus. Bon, tant on a zoyeba na ba chanteuse Betty, Scola, Miflo, Florence, Lily, Fifi, chanteuse bake belé, on a oué mbana bango. Wana, de konanga Kofi, azalai kaka, na ba danseuse. Vous comprenez? Donc, cela veut dire, na évité, idéologie na é, parce que moni, nga na évitera toujours polémique. La vérité, puisque on a posé la vérité. Il y a vérité, ça que tant on a eu ma chanteuse avec ma danseuse. Donc, na évité, boulot, oui, ma fille, à qui on puis on a ceux qui beaucoup taillent, beaucoup solennel, on peut s'appeler idéologie. C'est ça. Ok, après, les lots, ma solo, et comment qui toque? Qui toque partout. Moi, serre fois. Moi, serre fois. Ça, moi, décor. Moi, serre fois, ça là. Na pesi bango tout, au bazana ba serre, ba yemba, na pesi bango tout, bambote, ba continuer kaka. Na idéologie. Na idéologie. Simba. Mais bazala na ba serre, bazanga ba serre, ba danseuse, bazala on a toujours.
bon accompagner danseuse en tout cas on a domaine nangate danseuse a beaucoup plus domaine il y a mususu oyo bongisaki danseuse tchaki pena danseuse en valeur ndenge anti-choc pe tchaki chanteuse na valeur donc na rolo baté soki yaki nani mais oyo asala ngo bango bayebi voilà dans ce sens na plus de 50 ans de carrière moko na biso pensionné ba mérite ni oyo zwa et taki doyen ya musique ancien ya rumba bakanisa ko na nini même na gouvernement na biso bakanisa na nini lelo za na ba souvenir oza vivre motika to tuna yo poto boyi lelo so boza te ba yo biso ke bozi boza na randa côté za question moko ya kitoko mais oyebi ke soki naza na ndako seke nasomaki na ndako na ndenge na nga bosana makambo ya gouvernement soki olobi neti gouvernement eloko nini asali mpo na nga nakoyebisa yo ti sikoyo gouvernement apesa biso kaka babenga yango nini bahonora biso bahonora biso yango bapesa biso bon à part ça que gouvernement pena eya pena ekanisa pena que oui artiste oyo ya mboka asalaki moi quelque chose tokangisa ye en tout cas basala na bango yango te baosala yango kaka jour kaka oyo bien bon nakozala te quoi basali wana nga naza te yango nayebisaki bango natindele bango message na gouvernement basala nga compte bapesanga na ata mwa ndambo ya système quoi. La cotisation ya liwana. Nali ata mwa ndambo. Mais na pesa message bande kenda. Ti lelo ba répondre nga nanu te. Na ozela kaka réponse ango. Mais c'est bizarre. Bapesanga ata mwa ndambo na milela ata. Oya ko tika la wana. Ata na liena nga te. Toi la cercle à orte. C'est ça. Et comment voilà. Voilà. Yango na koloba kaka. Mais bakonzi na critiquer binote mais na lobi kaka bosembo kaka bo comprendre idéologie moi parce que c'est bizarre parce que le même président na biso Fachi Béton pour na respect na couvre gentini ngobila baza pena bato yo ba ebi musique na yo ba kuti za la musicien ba ebi ndingo servir musique baza ba pailleté donc message ils a capté peut-être ba osala un jour. Ouais, neti président Abso Félix Béton. Fachi Béton na yebi ke ye idéologie azanango. Tam suka bato bazaka pembeni bato wana bazo bwakisa. Mais ye idéologie azanango yebi ke biso toza bato yo faut ba récompenser biso bena na minute ndenge toza. Mais ko salema na ça si ko salema message ko koma. Et comment déjà mais si suka ba bloquer moi et loco pour pas payer en avance. Pour pas payer en avance. Il y a liwana. Ah, ça avance. Est-ce que musicien congolais na idéologie? Elle a une idéologie ne toujours sur la boue. Est-ce que musicien congolais est obligé pour être musicien, il faut l'attaquer à marque. Ah, ça dit marque étant dans marque mon est le logo base à Weston donc au sens il va clip notre total ba Dolce Gabbana ba complet costume oui que comment banque ça tout soit un musicien comment on irait donc faut la tête ah non comment musicien ça basket et comment même critique soit musicien là c'est la machine chinois ba ninga ba so finga là ti ya Chine là ti ya Ngwanzu donc pose à la musicien c'est lamba et lamba ils ont contribué nini ou ils a marque tout le monde musicien tant mon là mais parce que différence c'est ça entre bino na ba musicien monsieur ba sénégalais ba la talaboka ba nzamba ba grand chanteur a peine succès na mikili ba yebi mais atani vexasté mais biso idéologie on dirait bino boyana no ba fait beaucoup ba king kester donc il faut quoi beta marque et puis il faut beta le logo original est-ce que musicien sont obligés faire l'attaque original non c'est pas obligé musicien à l'attaque original ningo lobité et puis à l'attaque griffe té dans sens que déjà biso chanteur ou bien musicien il faut aux alaka propre hein aux alaka propre nous battre il faut la griffe
il faut zalaka propre. Sur le longa par exemple nazana Weston exemple, nazana Weston mais ingelo baté que na bolata na lata ka ba Weston non, nazapena ba chaussure pe mususu pe za na ngope na kombote mais ils ont obligé te faut kaka o lata ka griffe. Donc zaka ndé zala propre. Enfin, on a eu un réglage. Vous a bien réglé. Merci. Bien réglé. Donc, système, il faut un réglage. Mais il contribuera dans la musique, bon, surtout côté de sa sapologie. Ils ont contribué. Non. Non, ni na ça on a lettre na cher, te na lettre na normal. Mais chaussures ça cher hein. Chaussures. Pourquoi cher en combien? Oui, OK. Cher en combien? Oui, bon, ego pe ko empêcher mata yo pe o somba. Tu nous dois somba. Eza na ngote ke problème ke o nenge batu so ba lo bon non, eloko na lati e somba lupango. Non, wana ba koma ego exagérer, ba koma ego abuser. Vous en mona. Ngana ko lo ba ke ezali ka biso bato mangala ezali raisonnement na biso ya biso ba artiste congolais parce que soko kena bamboka misusu ezate ke faut former bon parce que former okola tano danger mais oyembi pe mabe alors ezate ke former il faut olata bien pour musique no simbate ezaka ka question ya mutu na mutu artiste en artiste pour artiste msu pe tozana bango pe na bakinwa na lubaka pongai na ngama ma polémique te tozana bona bakinwa na ba balata na bango pe ba forme te mais basala ba artiste donc voilà bilu ba idée on a mingi ezala ki na ba viva la musica ba Victoria bon neti biso na zaiko tozo occupé penza ma forme te tozo là ta bien mais neti ba viva te neti ba Victoria te tu vois na ko ba ndengwana so période na bino na ba ndoko lisolo toyoka ke ba ndoko yibela bino bilamba ba ndoko somba te parce que différence c'est appelé lelo ba massa ba petit na bino ba na bino ba frère na biso ba massa na biso ba somba ba vie na biso ba kota pena legal leto mona pena boye fali pour mona koti na legal à Gucci to na Dolce Gabbana tiki pm sous 20 000 puna 15 000 d'éléments toto la vidéo moi Koffi Olomide na Versace si je me trompe pas a sombi tala ba vecteur c'est belé dans a koti kapé mona 25 000 euros puna ba brigade za kota puna ba bina filé be Richie Watanabe de loza ko somba me balobaka série na bino bana poto bando yibila bino ndeki bilamba bono la bilamba ya soit ba yibeli yo bilamba soit elamba moto alata akabeli yo ezala pe histoire vraie eza ba histoire vraie to goloba eza ba histoire vraie mais ba artiste tant akala mona boko ya pe poto boye poto beaucoup de la peine ba mista netinga na e poto na ebike ya mwana ngala dimvula azaliawa tant on l'aime sous tant on a zozonga papa ou vient nga moi cadeau ango na sens wana et puis likambo ya wana zolo bali eza likambo ya ko defa bilamba ezalaki ya ko defa bilamba atana kine atana kine mona ne ba mikiliste soki baye parce que biso tout ozaka na kine tozo fana na poto te tozo ya pe poto te mona so ba mikiliste pe ba uti poto ba ye ba komi kuna boba neti pe ozana ndule o que ne pas mikiliste boye ba na ye alukele ba forme après ba forme wana soko sisi ndule oye ozongisi ba mso mona sisi ndule orako nozongi sa forme ameli forme et comme pesa ba problème ba nini donc makamona nyonso tu esalema ata lelo ba jeune nyonso tu yo tangi bango pe lelo bakomo ke na Versace basombi mais avant azalaki pe kodefa
eza nango likambo ya soni te po congolais alingaka kaka toujours likolo bamakambo neti kaka neti bandengo akoloba te akosala yango te artiste tout asala yango. Voilà. Tant que la musique congolaise est koufi, musique est assez, musique est baby, musique est sous bon des alakité, musique congolaise est béba, musique est kiti. Balobaron par rapport à la génération, oh, il baby si musique, toi génération et bino monte baby sa musique. Non, ceux qui balobi que ceux qui balobi nengo lobi wana, ezali ya génération oh ya bisoté. Vous comprenez? Ezali ya génération ya baleki o baye. Baoun bazo za la présent makasi na marché. Alors musique wanande ya wanande su bazo lobake o bazo loba boye yangwana. Mais pas tous les artistes. Il y a des artistes oyo bazo sala musala na bango pena ilongo mami na ndenga bien. Et puis tozo mona pe ba réalité. Voilà. Mais en général ezali génération oyo pour la temps on a biso musique ezali to musique ezali bien ba biso to kuti ba vient na biso bango pe bakutaki pe ozomona ba wendo bazalaki après ba wendo ba calé après ba calé allez nakanisi biso pe to après ba calé biso pe to ye ba musique wana nyoso tout ezana problème te. Donc si génération mususu pe eyaki pe na moni ezaki nango pe bien. Mais tant mususu soki lelo ba critique ezali, c'est que ezana critique ezali na musique ezali lelo. So remarque ni osala que musique ni biso ke bête na boîté, bien sûr za bandeko ba otombola mais bandeko mususu ba otombola on te bazo bibisa na remarque ba obibisa na ndenge ni. Bon, ngai po na koloba oui, parce que artiste mususu bazokoka komona baninga bamboka mususu bazokoka komona baninga bamboka mususu musique na bango ezomata eza likolo alo bazokoka te bazali siko copier yango moni soko tuni bango bazoloba o création mais nga pona nga moni eza copie eza création de. Alors, il y a un mutu ezoboma biso fallait to tikala na identité na biso oyo bayebela ki biso ya rumba to tikala nango na ba générique na biso to sala. Mais tant bino bokomo kotsa bokomi ko kotsa donc eza lokola bato bana nkema quoi. Nakolo ba nkema bilo mwande ngwana dans le sens que c'est pas moni ba ivoirien mikolo wana bango crochet na style na bango balandi style na bango baza batumo bazaka ba copier lo bazaka batumo ya ngabe yango balanda ngulu. Or que oui boko créer mais créer kaka na ndenge na biso rumba na biso na ba générique na biso na ba genre na biso po batuana ba copier biso nozoma ndenge bango basala ba copier biso bika musique na biso bazwi ba changer siko yo olanda bango su ndenge nini yo siko biso fo to bunda to créer pe kaka bakolanga comme ba mesana kozwa bakolanda lisusu mais nazolo bango en général l'artiste nyoso tout il y a des artistes ba comprena G balingo kota na babuzo bate mais ya artiste mususu surtout baleki mingi babiminzela babima na bango nzela bayoyeba na bango honneur oyo bino bosala ya mboka na biso ndeti oyo toyambi yo boye année passé tobeta na mboka bapaya mpo na rumba babengaka o te mpo na musique moko urbaine to musique ouvert mpo na rumba rumba na ebetisa yo baconcert des fois baprésident oyo baza kutu bacongolais te parfois bayebi mpe lingala te na beta tobeti partout tobeti en tout cas totamboli mingi yango nomoni nalobaki ke nazo se plaindre te donc voilà na ndenge basolo ezotosaka na ndenge wana donc oza na raison soki musique eza mpona bagénération oyo babomi na idéologie oyo bino botikaki ya rumba mingi bakoki te baza na nkema
Ah ouais. Bana nkema bakoki te bon. Na comprendre bato yango o bakoki te na comprendre bango mais eza lokola neti napesaka exemple moko eza lokola yo za congolais mais ozolinga oyemba en anglais et pourtant anglais oyo ndenge yo oyemba en anglais na bato bango bakolo banglais wana et c'est ndenge mo tant que banglais yango baza kaka yo ndaka oyembaka na lingala na monoko na yo mais tango yo komi na boule parce que batandenga baza ebele na boule oyemba lokola banglais bango banglais yango baza nanu baosalaka musique yango yo sikoyo olingi oyemba lokola bango mais en tout cas nayebi te baboule bandulise mosusu baza nango nayebi te napesika exemple voilà balingi ocopier fort voilà. Et puis na baka mosusu mpe oyo tozovivre yango na kini tozovivre yango naloba yango te me nakoloba yango lelo nakoloba ke na bato oyo baartiste oyo bazosalaka bainterprétation bazolia mbongo na nsima ya bato oyo baniokwami ya kosala œuvre na ye ya kosala œuvre yango ebimi bango mosala na bango kaka kosala kaka interprétation babetela yango baconcert gratuit babetela yango baconcert c'est ça biloko wana ndeni yo ozwa production ozwa te vena neti na bakini wana nde tokóma boye soki feti exemple lokola feti eza lokola ladi vula asalisi feti asalisi feti mais na feti oyo asalisi akobenga vie na ye neti nga boye akotika nga te foko na ye akobeta mais akozwa mpe groupe moko oyo eyo obeta sikoyo banzembo ya bagroupe nyonso tu groupe wana chômé bakolo bagroupe wana bachômé donc faut azwaka bagroupe mpo ebeta interpréter apesi bango mbongo mwa malonga te c'est ça donc voilà et le problème wana ezali problème nde ya sokoda eza problème ya sokoda normalement bagroupe wana ndenge eza wana lokola bakobeta banzembo ya bato il faut bazala na bafeye donc lokola bakobeta baza na bafeye donc bakomi babeti oyo tobetaki mokolo na kokufa bakomi oyo tobetaki na feye wana bakomi yango wana ndenge ekota na sokoda nde sikoyo bafuti droit mais na kini makambo wana eza te makambo wana eza mingi nayebi te soki ti lelo na mikili ezali mais c'est sûr fo ezala mais ce qui est Koffi Olomide aza na raison ndenge atelemela bato bainterprete banzembo na ye te aza na raison makasi aza na raison atelemela même pauvre babia na Angola kobeta concert na nkombo na nga te atelemela même bato apoto otika koyemba banzembo na nga aza na raison oyebi pourquoi aza na raison parce que soki par exemple bazobeta yango te bango ntango bazobeta yango ntango mosusu bazobeta baporte ofele ozomona ezaka toujours manque à gagne babeta baporte ofele mais bazwi production ya mokolo place yango ko mokolo place akofuta bango mwa eloko bato baoya kotala bino bozoyemba Koffi Olomide bazala mposa bayoka Koffi moko mokolo nini parce que déjà bayokaka banzembo na ye chaque fois dia na banganda na bastaff na banini eza bizarre toza na question mo awa est-ce que okomi koexplike biso phénomène oyo babengi lokola nayebi te soza phénomène succès pas ya musicien congolais pas artiste totyaka pas artiste succès ezalaka temps babotamaka nango basimbelaka yango kisi balukaka yango to eyaka na mosala succès parce que lelo tona banzembo ya kitoko oyo bino boosala na baoyo bandeko mosusu baosala mais eosala succès te tona motu moko tokanaki te tovandi tolali mbi nzembo yango mpenza nango pene ya danse te mais succès
phénomène à succès au quoi expliquer mission tu comprends la montée yo ou la musique mais quand tel c'est phénomène à succès nakolo baboye biso tout to sala banzembo sala ba succès mais jamais na kende ko kota ndako po esala succès te netinga basha na banaye koyemba na Zaiko na baba premier chant na Zaiko na bimisa nzembo na liboso na Zaiko mais batu bayebaka na bango te na koyemba siko banzembo ya collègue na ngai Ilo Pablo Drumer nzembo ngo tango na yembi nzembo wana esali succès ba ando esali succès bon la succès nzembo wana esali batu ba découvrir ngai nzembo batu ba découvrir nga na ba chant wana na nzembo wana ba découvrir bozi tout ça bon ce qui na kepe na la question na yo soki penza eza que Goa il faut Goa pour esala banzembo esala succès alors cela veut dire batu nyonso tout banga basala banzembo fait ça ba succès ngala moni wana selonga ngala moni ezali étoile kaka nzambe ndenge asala batu ndenge tozali awa mutu na mutu azali na ngonga na ye mutu na mutu aza na ngonga na ye lelo ekozala ya yo lobi ekozala moninga et puis succès ezali éternellement te eza éternel te ekokatana kaka na moment moko ekokatana baartiste congolais baza na maîtrise ya succès te toza na maîtrise ya succès te zenga moko mpe na mitya na kati mpo succès yango ezala nini osala eloko oyebi te ke eloko wana ekosimba no eyebanaka te ke eloko wana ekosimba osali nzembo eyebani te ke kosimba omonaka bu esimbi bato bakoma osepela nango yango na tobengaka succès bato bakoma osepela nango bakoma obenga yo donc omona batu et puis okomi na batu bakomi kolanda yo mingi yango wana nde succès bato bakoma obenga yo bato bakomi kolanda yo okoma ozala na batu yango wana après soki succès wana ebandi okende bato wana mpe moko bakomi kokende so bazali kobengola mosusu 10 fois omona ebandi okita ta mosusu omona ebandi okita ti soki osala attention te omona mpe ti bakobengo mpe su te succès mpe sili ekimisaka na bato soki succès sili mais oui soki succès sili bato bakimi okotikala kaka na neti nga lelo boye succès esili na otikala kaka na ladini yo succès sili naopesa exemple naopesaka exemple lelo boye succès ezati parce que succès lelo congolais succès alobaka succès ezali kaka donc nga mpo na ngai succès ezali osali nzembo bato basepeli nango après bakomi kosepela banzembo yango tout ça omona oleki awa oyoki yango oleki awa ngai basuccès nayebeli yango wana bamosusu basuccès na bango ezali soki abimi na esika omona batu baza ebele nsima na ye bazolanda ye basuccès eza bajare ebele mais soki baartiste congolais succès baza na maîtrise te yango omonaka ke artiste moko basali nzembo esimbi après ntango ayo kosala mosusu epesi te mpo nini parce que ayebaki ndenge ya kogere yango te bagera succès nde en tout cas succès mpona kogere yango eza que il faut tout d'abord il faut ozala mpenza na entourage ya bato moko ya malamu donc c'est bato mingi bazalaka soki akomi na succès achange bizaleli
Et ça pas si que muto comme na succès a gardé ka bizalelo azalaki tango azalaki na succès te. Ah ouais. Alors bango ba changer to changer bizaleli. Au moins changer bizaleli. Na succès. Yo pena muto coopérer no bien. Na au moins pena boba pena beti na ngayo kara. Nazo linga yo fo ya zomona mais liboso ezalaki bongo te. So na moni mbala moko. Muto bando kabelo to ngozanga succès ou même c'est sac. Baka ezebele. Baka ezebele. Oyo ekotinda yo na baloyenge ba conseiller na yo bato yo zaki na bango tango bozaki na no piaka bato bozaki na bango ba ko peso conseil lisusu te oyo kate parce que on a succès aya wana kendeke et peso pe mapeka orgueil et peso mapeka sur le travail tango ngo sala sur eloko ya mibale écolé simbité ya on mona ça ndengwana mais tant on a frère no Kofi azomi ko garder quand même combo na ye na niveau na yo wana on a pesara étoile moi témoignage pour na Kofi no ndenge yo mona la carrière na ye depuis banda ba bomné ngai toujours na koloba pour na collègue nanga Kofi na koloba ezali kolinga musala Kofi, ils a travail. Et puis, pour Nangaï, Nakolo Bagaka, ils a étoile. Ils a travail, ils a étoile naé. Étoile naé, ils ont fait ça bien, il y a un ils ont fait qu'on travaille bien. Ils a étoile. Ils ont comprendre. Tokolo Bate que oh, ils a sogenini. Non. Alingi Moussala, ils travaillent beaucoup. Et puis, étoile nae. Donc, la musique, ma kamana ni surtout jouaka. Donc, ba étoile wana, ba ma kamana ni surtout olingape musala ngo, oyo kakape, ni surtout ane kontaka na musala musique. Zoma. Na loba na koloba pona ye na lobi oyo. Oza selonga. Tamso oza pe artiste mususu. Tamso koloba pende mususu. Mais ngai na lobby ndenge ngai na Kofi. Et arrive à peu près conseil à Yoka. Bon. Conseil na cadre de musique. Na cadre de musique na tozwa pena temps ya solo la ba makamandingo na te. Mais nayebi que un jour to solo la na ye nazo ba sute wapi to solo la na ye ba makambo moko ndenge ezalaka kaka ba makambo moko ndenge ezalaka ke non voilà faut kotiaka molende leloko nyonso tu ozosala faut kotia molende. Il faut que tu aies espoir, que tu aies esprit. Pourquoi esimba te? Wana to so solo là. Mais ba bozino penda te ka ba mbote ndenge nini c'est bon. Voilà. Merci beaucoup na passage na fauteuil jaune et puis merci aussi ndenge ozo répondre ba question na biso bien. Bande ko bazo comprendre, bande ko beli bazo kola ba mise beli ba otra biso bazo profiter. Mais là, aux réseaux sociaux, et bouleversé va donner belé. Est-ce que Bozi a un grand-père? Pour maîtriser le système aux réseaux sociaux, il y a une musique qui est na bossa nité tant ba CD miné ne wana. Ba monsieur bani musique qui na ba 45 tours. Ba 45 tours. Ba 33 tours. 33 tours, tu na ba cassette, ba de CD les cas. CD les cas. L'autre comme na YouTube. La plateforme. Est-ce que grand-père aux autres maîtriser réseau, les autres maîtriser réseau internet? Bisogno surtout tokoti na kati ya masolo. Bon, eza netinga na koloba nazana ba agent oyo alandelaka masolo. Ngamoko nazana tante ya kosala ngo mais nazana agent oyo azosala masolo yango. Nazo travailler na Nailis musique. On a travaillé na
tout travailler en collaboration. Donc, Boziro na Nailis Musique. Voilà, toujours travailler, toujours se plaindre, répéter. Parce que le système est commis, système est système est il faut moto à télécharger yo. À somba yo. Mais à téléchargement. À téléchargement. Donc, il faut penser que moto bina fandi abi na information il y a Bozi. À quel ordinateur, bien à quel YouTube, à Tali, sur mon loco, ou à Sepelango, à télécharger. Et le gondé, ponanga, et le gondé, il y a pas si, il y a ngwana. Mais ceux qui ont battuté, ou ils ont kende, ba réseau, pour télécharger, yote. Donc, là, c'est compliqué, pour nous, fanatique, nous, on peut mikolo, oui, bah fanatique na ba ko mikolo mais musique ils avaient la génération musique pesa on la génération te tozo appel na bato yo pe ba auto botama ba jeune ba pays mususu ba jeune ya biso ya Congo bazana ba camp quand nous ba camp bazana ba camp bato ya Kingandi ba batala ga musique ya Kingandi. Alors, c'est ça. C'est pour la vérité, pour la ministère, la bonne baie, bah, t'as la agité, bah, no finga. Mais comme no goûté, comme no goûté, ko lo baso inen, so ko lobi ka baba no finga yo. Na trop. Voilà. Trop bien bon mususu. Bon mususu, donc pour ngai bon, ils en a bateau pe, bazo baza pepele na masolo ya lelo. Na bateau pe baza moi pepele na bateau pe baza pendant la position te bazali voilà et ça concept de l'action photo pour tout me analyser photo to l'action biso mbale merci tellement de retour ba la biso to pesi bino rendez-vous les 11 au na Villeneuve Saint-Georges ça dit Tidiane Mario Fara na DJ Bookson to bengi ba Brazzavillois bato kin bana kin boya to kutana na Villeneuve Saint-Georges samedi ou na Villeneuve Saint-Georges ils ala moto ngana ozala wana to tout kuta to ça la fête Tidiane Mario na DJ Bookson batembe bachaka donc ça suka un événement to inviter bandiko nyonso ya Brazza to inviter ba congolais boya wana na Villeneuve Saint-Georges na bisibino fait et kozala wana ya Black Kitty Fire Basket a organisé maman na soirée le 18 oyo avec Sam Chitu Chikivarametre invité spécial Seleo Poutine boya to bina kombe na grand maïs Seleo Sam Chitu azawa na rolambe la biso rumba et puis Seleo a retiré la biso animation makasi et puis robite so rumba oya beta et ça le 18 février oyo na kati ya tochili na fiche bozo ba référence ezana mais bien organisé soirée sala kitoko Sam Chitu ozala et puis grand maïs Poutine ozala na do bana wenge boya bana latino pe boya to bana wana na kati donc to kotala na bino la musique ya Seleo, la musique ya Sam Chitu, vraiment, ils ont rendez-vous bien, sécurité bien assurée, dans ma ya Kennedy Biembe, maître patron, Kennedy Biembe, puis Massatou, basse garde, non, bah, tout, bah, aux la souk, on a plaisir. Dimitri Mangaport de la Chapelle, partenaire officiel, Evan Tumba, patron à Katuyon Vex, les tout-puissants juniors Bongongo, Union Européenne, IA Union, merci pour tout. Kelly Tsumbo, OGEPS de Paris, Roi Bilamba, Nakati Angola, ya Guy Baena, colonisateur de la SAP, Montemeyama Sylvie Baena. Bon séjour na kati Angola, Venabiso Jean-Claude Mabanzo, Mbongo contre Mbongo, Africa Center Business na kati Angola. Tu peux sur bon séjour Venabiso. Et puis, tu peux si monter na Marcolino da Roma, Montemeyama Clarisse Lupengi. Tu peux si monter choisi Matata en céleste, patron des patrons. Tu peux si monter champion Kasereka, champion Kasereka, Kasereka, champion. Tu peux simbo tu peux ça grand patron grand frère moi bien tu peux simbo tu na bandeko tout baza connecté baza branché Chancel Mbemba des milliers Nzambe ya ballon Nzambe ya balé on to sala nere ya ballon na ya mboko na biso Chancel Mbemba tu peux simbo puis David Molinga Falcao moteme ya Gladys Tambembo international congolais et puis tu peux simbo tu photo to bombela kiyo yango pas solo la vérité. C'est ici que nous vous amenons. Dans le plus beau cadre jamais imaginé. De toute tendance, nos clients sont les plus privilégiés.
pour le touriste, vacancier, professionnel. Que ce soit pour le repos ou un passage dans la capitale de l'Afrique, Kinshasa, la Villa del Pirlo Auberge met à votre disposition des chambres ordinaires, chambres exécutives, cuisine propre, spacieuse, luxueuse, bien meublée, afin de passer d'excellents séjours au sein de ces installations. Où que vous soyez, dans les 4 coins du monde, faites votre réservation sur tous nos canaux de communication, téléphone, site web ou sur notre page Facebook. La Villa del Pirlo Auberge vous garantit une connexion Wi-Fi Internet et intranet haut débit. Villa del Pirlo Auberge. Dormez luxueusement. Pas solo la vérité. Alors, Omoni est bien. ouais. Oui, Namoni est bien. Combo. Boendi. Faïla. Boendi. Voilà. Azara puis Faïla Boendi. Il muto ile biso e chanteuse na biso Faïla Boendi muto ile biso e présenter biso Faïla. Ça la pour combien de temps na Faïla? Bon, à gros ça là bah 8 ans, 9 ans. Bah 8 ans, 9 ans. Lelo squad za puis Faïla. Tout le monde na biloko sikazate, to qui départ Faïla. Faïla c'est kaka ndenge ezalaka ke akutanaki na oyo basiraki eke akite groupe bo asala nzela na ye kwa na sens wana. Donc ya bato bayako travailler eza na bato oyo akutanaki na bango oyo ye moko nano amonaki ke ta mosusu oyo azali kozwa na mouvement eza moke mais bato wana bapropose ye ebele yango wana akendeki na ye asali mpe mouvement na ye tout ça. Et déranger projet na ote album ozaki non? Non dérangeaki te parce que moni na musique ntango ozotravaille na bafille ataka bafille te na bato nobia bachanteur bafille yebaka yango kaka ke bokozala jamais éternellement yebaka yango kaka ke soki azwi eloko oyo azalaki koluka aokende neka okokanga mpe bango te ntango moto amoni ke ça va eloko nayelaki nazwi akende na ye ofo otike kaka akende na ye kani tusali lelo oyo makambo ekomeli Koffi Olomide na Cindy Leker na si oza na ma maîtrise ya makambo banyo mwakala kotravaille na bana basi eza mwa compliqué hein? Mais toyokaka toujours temps otravaillaka na bafille pendant temps moula otravaille na bafille Koffi amekaki kotravaille na Cindy Leker lelo tokomona Koffi bapesa na babise na Cindy Leker tokomona na batv tozomona yango lelo il paraît nde tozoyoka ke c'est grâce à Cindy Leker oyo azalaki chanteuse ya Koffi Olomide lesali divorce na mwasi ya Koffi Olomide. Dans ce cas-là, il y a trop de chanteuses. Ils ont confiance en une maîtrise au travail na bana basi ou bien bana basi ils ont facilité au travail na bango parce que ils ont maîtrise nango au vendre na bango travailler na bango voyager na bango est-ce qu'il arrivera peu ba ko isara yo tant yo ta histoire wana zo lekalelo na confiance à frère na yo azan ndeko na yo bosala même sala bozoloba tant yo na ba réalité na nyonso pour na chanteuse yo mutu banda idéologie na et comme leur plusieurs fois ou bien on s'est protégé à malade. Oh bon, omoni bamakambo ya makambo utoloba eza bamakambo eza bakamoko eza bakamoko rare mais e arrivaka option exemple pe
pasteur na l'église mona pe mondimi moko pe boba ayaka wana pe boba asepeli na ye bakomi pe mwasi na mobali mais eza bakara nga lelo nakoko condamné Kofi te nakoko condamné pe Sindi te mais soki parce que ngai nanu na mona te tu vois nanu na mona te place oyo Kofi azo embrasser Sindi na mona te donc na boya pena koloba il faut na mona à l'accent ça peut se mise bon nabi ngai mona te soki yo lakisi ngai na komona ke place ya pesa bise mais bon ya na lobi eza bakamo ko rara nako ya na ko condamné te bon tam susu parce que moni makambo nyonso tu tosalaka eza na mokano ya nzambe nzambe akokisaki ezala bongo po tokoloba te parce que Kofi afai na bafille ebele afai na bafille ebele atravaille na bafille ebele atravaille na bango bamiss yolo baza ebele na boka kombo kutu to ekimi mais namona makambo ndenge olobi aopesa biso ene ntango mosusu esalema te mais lelo esalemi cela veut dire nzambe aprogramaki ndenge wana epa na ye donc bino bamisie na biso ya mboka na biso soki ozotravaille na mwasi fo azalaka mwasi na on dirait non soki ozotravaille na mwasi oyo aza congolaise en plus fo aza mwasi na yo omona mpe mosusu na écart ya âge ba 30 ans ba 40 ans mpe ya écart ya âge mais omona kaka soki susu azaka chanteuse fo aza mwasi no il faut azala mwasi na yo kaka non parce que tabula il fallait kaka botisa mbili ya belle oyo ayakosala pa na ye babi muyaka mwasi bayaka nyonso mwasi ondiri aza moumbwa epa na musicalement parlant ndenge basi baza baumbu ndenge analyse onga na sali oyo eza analyse na yo selon nga mwasi ondiri azalaka na valeur te devant baartiste na biso badanseuse me bachanteuse parce que Kofi ona lelo akomi na Sindi tabula ya botisam nani oyo bon yo toyebi no toyoka te ngala botisana toyoka nanu te et puis yo ndire c'est grave pour bato toyoka te wana yo batela pena vie privée na o neti yo bano toyeba bakombo na bango te mwasi na pe toyebi kombo ne te c'est grave bongo siko likambo toyeba mwasi na wana no toyeba mwasi na ngai kombo na ye eyebani partout yo nde oyebi te mais tout monde opostaka ete toyeba ndeni bon omoni normalement nayemba ye la reine de Saba la reine de Saba Fati mwasi na ngai ayebani Fati batutu bayebi mais ngai nabandi koyemba na bachanteuse banda kala nabonoyemba na bachanteuse banda kala mais idée eza kaka nini na bino eza mokano na nzambe soki atindi bongo parce que non eza makambo eza baka eyaka eza te ke yo ozoloba neti fi aye koluka mosala yo lobi na ye ke avanga nazwa yo il faut qu'on mwasi na bobanda non akomi na kosala ti akomi kosala après obligé akomi oyebise ke tokende po tomoni nde eza wana namoni bakomi wana eza badieze akala badieze yango na bafonction na bongo taneti lelo mwana bino suka oyo lelo obina file ekomi de oyoka na baipare bakomi obima na bene ekomi oyoka na deja ipare bakomi obima balobaka kaka bongo bakomi po niveau bakomi yona ipare balobaka kaka bongo mais tant mosusu mwana bato na ye baza na oyoka mpe lisolo ya ministère bayebisuke mpona koprotéger chanteuse bien il faut yo moko mokolo na yo ozala nao na yo wana po oprotéger bien kotolaka telefone mongunda mosusu mpo kokota na nzela ya danseuse ya chanteuse eza biloko obi okoyoka makambo ebele mpona makambo wana ya bachanteuse neti biso bato oyo totravaillaka na bafille oyebi ke napesi oyo exemple nakopesaka exemple yanga moko ngai bafille bana na bino travaille na bafille oyoki te
o na bota na fille kingandi o boye boye ezala ti donc nde toyambi yo boye totikala oyoka lisolo te un jour ke obotisa danseuse moko boye lisolo boyoka nabia ngai tout d'abord na respectaka nanu tout d'abord mwasi na nga il faut na pese nanu valeur alors baidea ndenge wana ekokoya mpe kutu te ekosalema te ata mokolo nga na kozala te jamais ekosalema parce que soki mpe likambo yango esalemi esalema ti lelo bakolakisanga mwana bakolakisa mwana yango te mpo bafille yango tozalaka na bango so esika moko te bakolakisaka mwana donc vraiment ezali baka moko eza rare eza bato nyonso tu te bakozala bongo mais ngai nakokondane na ngai te nakokondane na ngai kofi te bon nakokondane te ezali baka eyaka soki bayaka kodétruire la famille na bino so maele te na ba danseuse pe bile bayaka kodétruire ba foyer ba musicien ba foyer mais neti nga na côté na nga oyo nini baloba te nga mpe balobaka trop balobaka kaka balobaka mais ti lelo mais mai ningana mpe pamba te mai ekoningana nango mpe pamba so ata mopepe mopepe ka ye boba mai mpe ningani eza nango makambo etikalaka makambo bato banyokwama te mpo na problème wana ezala mpe mbala liboso te voilà mais eza facilité kotravaille na bachanteuse na babasi ezali facilité kotravaille na bachanteuse na cadre que parce que omoni fille na fille ntango azoya na mouvement azoya na boule na ye mosusu azoya na boule parce que ayoki ke antichoc ekendeke mikili alors aye na akota na groupe mpo akende mikili mosusu azoya mpe na boule na ye ke non aye mpena na boule ke atravaille mpo na un jour bato mpe bayeba ye mosusu mpe azoya na boule ke non ye boule azoya nango il faut kaka bima kaka na leader donc osala nyonso tu kaka mpo aséduire leader ozomona na baka wana nyonso tu ndenge na lobi mobali azali mobali soki oyo aye na boule wana bon soki mpe ekutani ke leader yango asepeli na ye baka wana mpe ekosalema nyonso tu ezali kaka leader na leader artiste na artiste ndenge azopense voilà na antichoc bachanteuse nini oyo bamarka lelo koyebisa biso na parcours na yo na antichoc bachanteuse nini oyo mpena bamarka yo oyo travaille na bango bamarka yo ke baza mpena bameilleur batika batambola bien na yo bokabwana mpe bien eza neti bana nakoloba Jolie d'État DS on peut ça mbote DS Mukangi nakoloba Betty Kindobika Betty Bis Kindobika Scola Miel en tout cas nakoloba pe moni bachanteuse baza ebele mais nalobi kaka bao wana parce que nalobi kaka bao wana bamarka basala mpenza basala mosala mpe ya bien oyo mpe lelo biso mpe ndenge tozali bafille oyo bazoya mpe bazovivre mpe kaka na baoyo bango basalaka en tout cas bango wana na ntangi bafille batikali baprojet eza nini baprojet eza nango simple baprojet ezali ke bafille oyo naza na bango napesi bango chance. Combien de filles à propos? Naza na bango bazali 4. 4, ouais. 4 chanteuses. La 4 chanteuses wana napesi bango chance. Il y a fille na fille acha nzembo na ye. Donc mais pour le moment ba installer ka ba interpréter banzembo na ngai moko na sala ka kala bango ba interpréter yango na fille moko sali bango banzembo. Alors sikoyo
tozokota na zokota na parce que ba chango tout c'est salemi ba comment le bantu koiba oui tozali na Kadi Joli tozali na Nachiko Tando tozali na Pams Ngoma et puis tozali na Selika la Lyon. Voilà. Baza 4. Bon. On ça la tout ça la présentation na bango ndenge na ozonga kini awa tout ça la présentation na bango pour batu ba découvrir bango parce que na musalo bango ba sali déjà ngamo na moni pena ke ba komi déjà na niveau oyo ya babimisa pe ba œuvre na bango bazaki déjà kalobi ba yika mikolo ba umeli quand même ba umeli quand même pour apprendre encadrement donc moni sala musique ezali panangu bate il faut penza kozwa temps batmusu mona ba na groupe azui pena temps pena mingi te mundu musu akosala pe umeli mais a capter pena a capter pena nyonso tout mais après akei donc biloko na nyonso tout ezo jouer quand même alors tozonga kini et puis ça la sikoyo présentation na bango officielle voilà na public ouais voilà mais lisolo ya featuring ayo na fali lisolo ngo ndesi la ngibo koyemba lisute non lisolo ya featuring na fali tosito yemba déjà boyemba déjà tosito yemba nzembo ezala pa na yo nzembo ezali tosala ngo pe na studio na ye tosala ngo na studio na ye nga nazali na badone ye pe aza na badone mais eloko toyembela fille moko boye Chicha Black Chicha Black Label te Chicha toyembela fille moko boye Chicha mais toza na Chicha mo toyemba kala ezaka imaginaire mais cette fois-ci na fali toyembi fille moko boye Chicha nakasi Black Label bien bilo mwa ndenge wana so problème wapi pour musique ebimi problème ezali que leki azali trop chargé ezo kopesa te que tosala clip donc aza trop chargé dans le sens que so neti nga sikona na Paris okomona le misu ye aza na Abidjan ye aza na ye na Congo ntango wana oya Congo omona abouge aza côté moko boye mais taloka sikoyo ezo embrouillé taloka sikoyo nga nazalaki na Luanda ye abeti na stade na Kini bon voilà ntango yake Luanda nga na ye Kini sikoyo voilà donc mais et osala te nde esalaki na fere tozobanga non oyo afere eza nango eza que parce que nga neti nga ti na fandi na raisonna napesa fere foti te na ndenge makambo ndenge esalemaki eza kaka ba contretemps nde esalemaki et puis na ba entourage ya bato oyo baza nzinga na biso bango nde bato oyo bazaka ba 10 kaka okaka ozomona te viens aller grand monsonnier donc ozomona ba biloko mwa ndenge ta mosusu leki azalaki neka na esprit que na sala vieux plaisir mais ntango bato na ye bakoti ye babuluki viens aller danger boye akoki kochange mpe makanisi mais napesaki faute te se nzembo eza kitoko tosalela yango mpe clip bon on sait jamais la vie on sait jamais un jour ntango mosusu bacirconstance mosusu mpe tokoko récupérer yango mpo nzembo epe epolaka nango te voilà tosengi na bamama bokende kosala suki na salon JMF epai ya sire na biso Judith Masia
eza ba côté ba Villeneuve Saint-Georges côté wana donc bokendaka mingi kuna tokotiela bino précisément ba adresse prochainement bokende bopesa Fox azamo na mboka salon JMF ya Judith Massi ya mère na biso topesi mbote sur Hollande biso serment bien vraiment topesi mbote bokende osala sui côté wana tokomi na suka merci vraiment pour na passage na yo na fauteuil jaune bien sûr qu'on a débisa moko ba force pesi biso so zana bato ko remercier bato baza raté mais je remercier kaka Fizokamba Mokonzi, Christophe Mbenzu, Proda, JP Loboko, et JP puis Loboko. Sans oublier Yemei, le véritable Ladim Voula, très fort. Et puis, Ladim Voula, très fort. Très fort. Des fois, Ladim Voula. Voilà, les que ça que ma solo est à la kitoko. Et puis, Jean-David Kiambote. Jean-David Kiambote. Mokonzi à Coca-Cola. Bambota trop, et puis, Ramamiezi, monsieur le maire. Mondo Mifla, tempo completo. Selempiana, les bombardiers na Rennes. En tout cas, Raimondo, auto-école, Raimondo, ba solo qui toque. Basé belé, on a tangi ba kombote. Bazara toujours. Na motema. Merci. Tu retenir nini pour le journal et après nous osons à qui nous boyons. Tu oses la nini après tu oses la single concert événement tu oses la après. Non, tu allais tu oses la kaka concert il y a présentation officielle pour la chanteuse et puis la sortie officielle. Il y a single il y a chanson là-bas. Voilà. Merci Madikoto Atalibiso, merci aussi de la République pour la réalisation, merci na Humassé Photo Shalom, merci na G Fabrice Nangola, merci na Mondatier, tu peux se rendez-vous na le 11 na Villeneuve Saint-Georges avec Tidiane Mario, DJ Boxon Batembe Bachak et puis le 18 Sam Chitou, quartier latin. Et puis, Poutine, les gars, c'est le même. Surtout, aux Alana, tu relais, tu remets là. Pour toute la musique, il y a bien. Il y a M. Samuel, Sam Chito. Et puis, Poutine, c'est le taureau à combien qu'on va faire, c'est aux absolus bien. Restez connectés, restez branchés. Tout côté, nous, on est ensemble. Merci. Pas solo la vérité.